muko na sengi mobali na ngai ya sala yango abimisa prophétie ye pa koboya ya chef na ye abimisi prophétie bato aseka so boza ba témoin boyi makambo nazolo bakeza ya solo abimisa prophétie en plein air na église yo grande dame nazo expliquer vérité muto ba viola le la ya koseka ya esengo bongo oko beta ba crio ko ka bilengi nanya yoka te nana mona te muto amona ba video te bokeno ko luka ba video ya mami Tibola na kata mutuka bokeno ko luka video ba chaka esoi boka ndenge Tibola bana ko jouir à se retrouver matin à 7e ciel ce qui 13e à se peli yo mama yo non grande dame nebi ka ba okate lo place peut-être ozawa nozo yo kana zo peso explication parce que ozana posa na peso explication ya libala ya mukuna na mwasi na Afrique du Sud ndenge kufaka yango ko se victimiser oyo victimisaka na mambo salite o basala to pe bosala na yo na muto yo zo bengaka Balthazar wana. Oui, aza chef na azalaki chef na ye. Muku na zaki chef mobali nanga. Mobali nanga zaki na loba te. A part muku na parce que ezalaki a part muku na ezalaki mobali nanga. Tibola, yango na nanga tino no tana masoko. Mama Denis oko benga la okatelo makambu. Ye na mutatinda ki oke osama ambasalite. Ye na mutatinda ki oke no kuna ba ko potosoi. O sepela ki oseli mambo oyo sepela ki. Donc mobile nanga zalaki fidèle au moins ni mobile nanga no ata we ko yebise ke omoni même so zalaki azana bomoi na yebise ke basalanga makambo wana pa Balthazar alinga ndima te tango banoko yoka bilengi kuna azwaka image yo zo o ba image o publier yango ba tamsu ba compatissa ba yoke akoma po ba mona ine bazo chao soi Isaac News Télévision l'homme simple José Young Bakisson ma bien l'image. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. 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 Voilà. Bonjour, bonsoir, na batu nyonso oyo balanda kabiso na kati ya Isaac News et Télévision na pesi bino nyonso mbote. Losako na yo beye l'image. Losako na batu to pesa biso confiance pe ba considéra biso Congo autrement. Losako na yo, losako na mama Yolande Leconte, losako na mama Emekonde, losako na Étoile de Dieu. Mama Karine Luta la patrona, Mama Ro Losako. Bandeko likambu affaire pasteur Pascal évêque Mukuna na Tibola et si la kate. Ponanini. Boyebe si la kate ponanini. Tibola. Atikala ne loko muko etika kolongwa ete. Ya ona peksa ba kongole na bi. Omoni mutu soki likamwane sa mele bongo. Botika eti jou ye moko osala alemba. Mebino ba congolais bokenda lisusu kosala nini kotombola yango mona mataka boyi boyo kainan tozozonga sili ya bato bazo benganga na préféré na kufa na vérité na motema na secret no na motema na koloba te mais soki yo yebi liwana nga sache ko kulandanga siko mobali nanga yebisanga tubelaki asalaki nini azaka ndoki so mobali nanga azalaka ndoki donc muku naza pe ndoki so mobali nanga azalaki nganga donc parce que mobali nanga nde mutu asimbaki nzungu ya seka ça veut dire eza nzungu mukuna donc chef na ye mukuna donc bango na mukuna baza bandoki soki mobali nanga azalaki na kisi ça veut dire que utaki pas chef na ye donc bango na mukuna bango na so azalaki na kisi soki mobali nanga atubela soki atubela bilo ça veut dire que atubela buzoba babando sala na mukuna. Parce que namo ya batu question me repose en petit na ndenga kufa loba ko tikala ko bimisa secret ya mukuna te. Siko yo zo lingwe expliquer biso te
4 vérités nazo expliquer 4 vérités oui mobile nanga mutu abimisaka prophétie ya mwasi ya mukuna ya Afrique du Sud po bakabwana na beteleki bino lisolo na yebisaka bino ndenge ezalaka ngana yebisaka bino ke mwasi wana ya bandal mwasi oyo ya Afrique du Sud o baboya ipa mukuna po baboya na te bazalaka bazana wileri mukuna azongisa ye bazalaka na wileri wana ndaku moko mwasi wana ya Afrique du Sud bino bokanisa ke bakabona na mukuna bakabona te bazongana bazalaka na bango okay tango mwasi oyo ya balaka epa na ye oyo mwasi azane na ndako azaka secrétaire ya mukuna batu nyonso na église bayebaki ke mwasi wana azalaka likangu ya mobali nanga parce que mobali nanga ne mutu abandaki ko gérer makambo nyonso tu ya mukuna pour que mwasi ni ya ndako ayeba lisolo te. C'est pour cela ndo mona lataka kazaka wana yake o jaza mwasi na ye yo mama yo non grande dame nebi ka ba okatelo place peut-être ozawa nozo yo kana zo peso explication parce que ozana posa na peso explication ya libala ya mukuna na mwasi na Afrique du Sud ndenge kufaka oja mwasi na zana ndako zalaka mwasi ya mundele moko na boulevard babota na mundele wana bana mibale mwasi wana akomina zemi balongola bazemi mingi na mukuna mwasi a décidé lobi oyo zemi cette fois na kobota te na kolongola te na kobota mwasi abandi buzoba mwasi bazwela kenda kuna ma campagne wodi abando vanda na ma campagne ndemu kuna yako sala nyonso azi mwasi na ina bana tindi bango na Afrique du Sud ezalaki place yake a dégager ye po luka eloko nini ya kokosela ye pour que azongisa o na ndako oyo akomaki na zemi bozoyoka mukuna na mwasi wana bazalaka na mwana wana ya munene bomona kawana ya asa akoli wana azala mwana ya mukuna no babota kinaye avant babala na libanda du coup tango atini mwasi na Afrique du Sud baye kolukelo kwa kosala mukuna proposer mobali nanga abisemi obimisa prophétie olobake mwasi wana abimaka na professeur na ye bazu professeur wana bafuti ye mbongo bakosi ke abanda kolakisa ye bakuri ya anglais mwasi pa yebi ke bazola kise bakuri ya anglais mais professeur ayaki na ye mission ya mukuna na question me réponse un peu na mobali nanga pour que basimbisa mwasi na ye touche bakosa ke asali ekobo pour que azo oja cha oja na ndako abala oja ndo moneki plan na bango esimbi nde ya yebisi mobali nanga ke yo bimisa prophétie en plein air mobali nanga siko azalaki chef na ye azalaki na droit koyoka chef na ye mukuna azalaki chef ya mobali nanga azalaki na droit koyoka ye abimisele professeur bimisele bisa batuke mwasi wana asalaki ko boy ayebisa batu église bobimbele la mais comme nga nazalaki na kati na yebi vérité na tikala nanga nyena kanga munoko parce que toyebi ke autorité yo ko zala na président de azawana président azali kolo ayebisi premier ministre lika premier ministre aboya on dit moi président ayebisi ye no premier ministre ko sala président ayebisi ye tant mungu na sengi mobali nanga ya sala yango abimisa prophétie ye pa ko boya ya chef na ye abimisi prophétie bato aseka so boza ba témoin boyi makambo nazo ba keza ya solo abimisa prophétie en plein air na église yo grande dame nazo expliquer vérité abimisa prophétie wana exact eza ya solo eza ki pla esalamaki nga na yebi pla wana parce que mobile nanga abaneki obombela nga eloko te na yebaki makambo no stundenge elekaka oui aza chef na azalaki chef na ye muku nazaki chef ya mobile nanga azaki na loba te à part muku parce que ezalaki à part muku ezalaki mobile nanga nda bando contrôler toute l'église ya seka ya RDC wana mobibe ezalaki ye côté mabonza mobile nanga nde mutu bando gérer biloko nyonso tout babandana muku na bango babandana muku na kala babanda église wana ensemble na ye ko mobile nanga atanga kate ayebaka otanga bible te muku na former côté ya prophétie comme yo yebi kotanga te tikanga nde na yebi kotanga na tanga bible yo kende kota prophétie nde basala muziki na bango bongo o bino bakomo benga lesusu eza ndako nzambe eza église wana eza muziki ya mobali nanga basala kana mukuna botika distraction botika kodisera batu yo grande dame ozoyo kana zo expliquer parce que olingo kosa batu ke oyebi prophétie ebima no mobali nanga nazo simango que sinon me repose en paix abimisa prophétie wana so batu aseka bazawa bako confirmer que makambo nazolo ba eza ya solo abimisa ngo pe en plein église abimisa ka prophétie wana ke mwasi ya papa asali eko bokuna na minute oyo bazali susu na papa te ezalaki na église
ezalaki teke ebatami bakende osolo na ndako non mais tant basalaki plan na bango ezalaki ekobatama parce que pression ya mwasi ya libanda elekaki po alobaki trop c'est trop akomi bimisa c'est pour cela nde mukuna bangi basali plan na bango wana bazui oja ale bazui ya fixed ndio muni ya gozo ode bakitisa ode abota mwana na tuna kabino ke botala mukuna age babala kina oja na mwana mobali ya munene wana azana age nini bino batu bolinga vérité te parce que bakamususu na boya kana koloba na ngango siko mwasi yo grande dame o mwasi salité mabindi ya mukuna oyo azoya kolobuza bake mobali na yo aloba vérité atubela comme mobali nga avoir kufa non so mobali nga zaki na kisi do mukuna za na kisi so mobali nga zaki ndoki do mukuna za pendoki parce que ezalaki elie do lisu ya mukuna ezalaki mobali nanga ata soki ake poto asali combien de mois azana confiance que mobali nanga azali tango ndimi mutu a préféré ibisi mutu ke na préféré na kufa na secret na yo andim ayebisa vérité ke na préféré na kufa na secret na yo na koloba yango te mais soki oyebi liwa nanga okotikala te oyebi kazalaki fidèle ndenge donc mobile nanga zalaki fidèle au moins ni mobile nanga no ata oyo koyebisa ke omoni même so azalaki azana bomoi na yebisa ke basalanga makambo wana pa baktaza alinga ndima te alinga préféré botapoter pardon botapoter ba signaler live s'il te plaît botapoter alinga ki ayebisa alinga préféré omoni ye so bache ye ngai bache ki mobile nanga ngai na mukuna a préféré mukuna podano na mona mutu azalaka fidèle et pas mukuna lokola mobali nanga te donc mobali nanga so ayebisi mukuna likambo inde oyo loko mukuna kosala akoboya te bino bato aseka bozo yokanga nakosi siko boya kofinga nga na raisonner voilà. Na pekisi sang na biso nani amwasi lokola Mami Chibola. Omoni Mami Chibola eloko wana ata osali ndeni etra olongwe na mutute. Webe loko esala Mami Chibola ezani. Ya liboso 1. Achaka confiance ke aza papa na biso molimo agoko sangati. Mais ce que Mami Chibola kuna lobike Pascal Mukuna, pasteur Pascal Mukuna évêque alobanga ke abanda idea kolinga e mobali na zalaka wana ya liboso parce que Pascal Mukuna alobanga ko pese biloko wana nyonso Pascal Mukuna abanda ki déjà pe otolobake kosala déjà a convaincu qui était déjà ezaki ambala mon côté yani te ya chaque jour soki aye na bureau boyoki Mami Chibola ninga lobi oto yoka ngana monate na ko confirmer na mutute eloko wana etrubantaka nani Mami Chibola PDD apesa eloko te nde eloko esala ke passe ezala yo pe grande dame soki ezalaka yo eloko wana jamais otra longwa yo na kati ya nino tolanda grande dame ndenge alobi na Mami Chibola alobi atika ba congolais kimia aotika ba congolais kimia ndeni po eloko wana yo otra longwa ete mama ete longwa etata mokolo moko na ebite soki yo moni yango mabe na nini nga selonga botika adefulaka na ye asala na ye ka soki asilisi jour akolemba lembi jour akokufa kufi jour pe akotikala nini ekosilaka kaka ke okenda otumbola bapota eza lokolo tumboli epota bandeko tamusu po nani basala yo te yango mona bato biso bato a este toye biso eloko moko otika kutu koloba boetene baloba nini grâce consentement ya bato mibale oya ozosala pona intérêt mo boye pona nini moko boye nandimaki te mwasi mutu
atako tosala banalise yo olobela nani Mami Chibola bongo tokoteli ete elo mote po makamongo pe ifo eka isila tomona ka yango la yango ifo ka isila mais nyonso oyo grande dame fotika tika ye jour kolemba kotika ke oya sala banalise o 4 vérité moni 4 vérité yo binisi ndenge epelisi lisusu moto eza malama mingi te botika biso pe tofanda kimia na ndenge ya kimia ndenge makambo ezalaka bolanda grande dame mbote balingami nalobi bobengelanga Mami Chibola ya Chibo lwakulusomba zwa kiti vanda nalobi mama yango ko se victimiser oyo victimisaka na mambo ya salite o basala yo to pe bosala na yo na muto yo zo bengaka Balthazar wana dopo okutana na mutu to batu bako lobela yo te to bako expliquer yo te est-ce que yo yeba ke ozalaka coupable ya makasi na mambo oyo dopo na yo okantanet ke no yo zaka innocent ba viola yo te mama ba cho munduki na mutu te est-ce que yebaka nini yango esilaka te bando koyembela biso nzembo oyo oyembaka mikolo nyonso ke nonso mpe babebisela yo vi nana ngo nano atindaka yo nalobi yo mobali akufi oke kolala na pasteur na ye soki collaborateur soki père spirituel okaka soni te oyaka mpe na réseaux sociaux ozosala balive sur ça au nom ya baconfiska o biloko so baconfiske o biloko nde po yo récupérer biloko ifongena kotanda masoko bacha soyi et puis oya koloba ngo ozo ko se victimiser neti ke no bazo bacha ko munduki na mutu to ba imposa eloko moko oza mwasi mabe yo zangisa molimo mobali no kimia na kata kunda mama so zai mwasi malamu eloko ono ngosala ngote olinga ko ndima biloko na so bakozwa bazwa menzamba selo justice et pour autant kombo nzambe na munoko ondiro banga nzamba ngo ondiro linga nzamba ngo nzoka nde satana ya mwasi to pe demo ya mwasi eza yo Chibola yango ni nyango esila te yo kotika wa osela bat makela pampa ezanga tina na ba live siko tango ya koloba babiloko ya koloba wana po bat basa netini lobi nazo ka yo solo ba ke non mama Denise ata elo makambo aza mwasi ya mama Denise ebiso kazala mobali po rappeler kaza mwasi ya ye mikumba aza nango awa wa solution azozwa na nteka mamuno ezanga tina yango nde ya kotalela yo Mami Chibola silamako nalobi bana mobala kufa ça fait combien de temps ti lelo bala te poane mais tu es sous la malédiction toi na place que lukana délivrance vie na yo parce que loko sala ezalaka te mobala kufi o lala na père spirituel na ye boke o ko sama ba salité na père spirituel la mobale ce qui collaborateur oza déjà na se malédiction yo na muto ko benga Balthazar wana bozangisa mobali kimia na sa kunda oloke na koluka délivrance mama oza na besoin repentance sincère oleka délivrance ya makambo yo sala oluka délivrance nanu ya kombo yo zo porter Chibola oyo osala bato makela pampa na ba live mama babie mala qui est profitaka te soko yebi te ya zana banana ko expliquer 4 vérités nalobi mobile no avant kufa ozalaki au courant oyebaki atubelaka oyebaki certainement oui soko oyebaki tenga na apprendre yo mobali na yo muto a créer prophétie oye kabola mukuna na mwasi na ya liboso soko oyebaka te kende kotuna bat bolanda vidéo oyo allez vous informer mukuna tanga yoka tango veka yoki mobile no va kufa tubela tango veka yoki abeta likofi na mesa kanda batu bazala ba yoko simba apanza biloko kende kotuna certainement na kanda na yango tango soit confisqué biloko mobile na yo certainement ma ambassade peut-être il voulait se venger les bien mal qui ne profitent pas. C'est comme ça que ton mari gagnait sa vie.
la famille, permettez-moi. Si on est biloko oyo kufela ko sela makelele mikonyo so tongo midi pourquoi? Nde biloko na tu crois que on est aussi ça passe na yo mama. Kombo nzambe pe na monoko. Na place luka nzambe na selo justice. Yo lingi batomki ba selo justice. Si ko yebisa ngatango ya ko sala ba live na po ba sa netinene. Toi ne lo ko sala tête désolé. Batu nyonso boyaka na mamba babolingo na bino na ba réseaux sociaux po ba katela bino makambo. Ta mambo zala malamu na babolingo na bino bobenga biso te. Et tant que chebe la rabino nde biso to koma babuke misère. Chibola, yo tango le kara et pas émission et pas na sango. Obete li solo komate ce bana obeta ba va et vient ba aller retour na bureau. Ya évêque. Mikolo nyonso. Ozo expliquer de fois bana okende. À chaque fois so okei un pour la route et bana zanga raté. Moi ba vite faire ba 5 minutes. Tu aimais bien, obana ko sepela nango. Oko yoka bilengi. Si kotanga bébé li bino ndo obeta le biso masolo. Chibola, qui n'a pas vu tes vidéos? Yo mutu basala ki ma basalite na makasi. Mais te yoka ndenge ozolela na monoko mboka. Tatouane mema, ozolo bana chiluba tombola lokolo. Muto ba viola le la ya koseka ya esengo bongo. Oko beta ba krio ko yoka bilengi. Voilà bandeko. Nde na bandeko loba. Toyeba makambo to sala. Évêque Pascal Mukuna yemo aibi ke na makambo nyonso yo yemo aibi nzambe pe akela likolo aibi chibola pa aibi ndenge ni babanda kitiba koma wana me mokilo yo botika manipulation. Botika soki osala mwa avantage oza mwa elo place mobo esala lokola ke yo okoma yangi eza malamu mingi te. Kongole linga kongole na bolingo ya solo ba pasteur bozonga na place na bino nzambo bobanda nango ya kala nzamba ba groupe de prière nzambo nazoyeba okene église ozo tambola oza peme na mwa mwasi omeka pono linga muteme zobeto eske ezala lisusu Saint-Esprit wana koma azala lisusu te on dirait bokimisa ye biso tozoyeba ozoko omonenenga bachaka mwasi lito okoka ngo te ozoka pena nzambe pena Saint-Esprit azolobelo pena tout o comprendre te pa otiki. Et c'est ça, et pas nabino ba pasteur, et ça sous pour nabino bandimi, ba chrétien, yambulo yo. Ba comment on va likolo. Bo changer bande qu'on a biso. Bo changer, to changer bisonios, to changer. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt bande. Ogoye ko sala nyonso so sa ba vanti nyonso so sala mais yeba que un jour Jésus-Christ revient. Pasteur au pesanini compte rendu n'est pas Jésus. Au pesani. Biloko nyonso ba mituka nyonso kotikana na sina moi. Valère ya moto saleli ba bengo passer a monene ba bengo nene mais jour ya suko kotilo la te. Ba disqualifier yo. Eza passe mingi. Eza la mawa. Oza na lokumu, nyonso tout ça. Bokenda luka nini? Basango botonda abangote. Voilà bandeko. Merci beaucoup Ezaki Wabino José yon l'homme simple. Bozala bien, botikala bien. Bosaboni. Na Isaki News Television. Kozang saba j'aime te ba commentaire to kozongela bino. Merci beaucoup. Bye. Mokile yango mutu asala yango abetela yango tolo boye te. Me yo so mokilo matisa yango na mutu pona nini ndeko. Eza nini? Kitisa yango ko okobeta tolo pona nini? Ye moko akela abetela yango ata tolo boye te. Ye tampo